Basini nini mutu azotuna to kondeka na basini po oyeba ke na bali mutu oyo babengi na kombo manipulateur to manipulatrice. Mutu oyo aza na manipulation ya mabe. Po biso nyonso quelque part to ba manipulateur, par exemple biso ba parent to manipulera pe quelque part ba na biso. Mais ezali pona ba cause moko ya malamu. Ba konzi ya mboka o baza ba leader ya mboka. Il faut pe basalaka ndambu ya manipulation pona kokoma na ba voilà na ba décision oyo ezali ya malamu pona mboka. Alors mais na kati ya mabala na kati ya ba relation nzambe pe quelque part aza pe manipulateur na ndenge ya bien po ayebi ke bano soki na tiki bango boye ba osala botika na mema bango boye po basala boye te po lobi na bango ezala bien. Ça c'est la bonne manipulation. Mais ba manipulation égoïste oyo ya ko remplir ba besoin ya mutu ba posa ya mutu ya mabe. Donc ba to pousser na likolo ba benga ngo perversion narcissique. Voilà. Bande konanga ya basi bande kwa mibali tokeba tant tozo ke nkubala ka ba mibali lelo tozo kanga bandoki ebele ote na famille wana bandoki ba lien famille na divorcer lisusu nini parce que zala makambo ebele na no comprendre te ba pasteur ebele pe na ba comprendre te ba ote yango te. Manipulateur manipulatrice okoyeba ndenge na ba signe. Aza mutu moko amimonaka likolo ya batu mususu. Aza mutu moko ayebi mingi. Déjà à savoir, aza mutu moko ya mayele. Ba manipulateur barabatu ya bazobate. C'est des gens que Dieu a donné de l'intelligence. Bazaka mayele, ba manipulateur. Mutu akoki ko manipuler te soki aza na mayele te. Yango monike ba manipulateur nyonso c'est des gens qui sont intelligents. Mais si ko intelligence na bango ezali na ndenge ya mabe, babengaka yango malice, ruse. Ozomona. Donc c'est des gens qui pouvaient être très intelligents, ils abatu moko vraiment ba na position ke bako za la leader. Mais si ko ya bango na ndenge ya mabe pona kokokisa ba posa na bango ba calendrier ya bango moko, mais ya batu musute, eza très dangereux kokuta na mutu bongo. Manipulateur ya liboso ya munene na mokili oyo c'est le diable. Oyo aza manipulateur na ndenga mabe. Yango monike akendaki ko manipuler. Moi si na kati ya jardin d'Eden ya tuni ya lobi, est-ce que penza ba pekisa kibino boli mbuma wana? Question wana déjà ndenga tuni yango po sana ezalaki ke moi si ali mbuma mais siko ya baloli question. Yango tokoloba boy point numéro 1. Tout manipulateur, tout manipulatrice, c'est une personne intelligente. Mais si ko azui intelligence na ye a bongoli yango ekomi malice, to ruse. Loko la tata na bango. Parce que mutu aza na kati ya manipulation ya mabe na perversion narcissique, c'est le diable lui-même qui prend place. Numéro 2. Point numéro 2, baza batu moko, baza na égard moko, baza na haut estime ya bango moko. Ça veut dire que c'est des personnes souvent qui sont orgueilleuses. Voilà. Ba mimonaka ke bango baza likolo ya batu mususu. Donc soka zo beta li solo na ye moko ako beta ngo na ndenga likolo ka ke mobali neti ngai. Mwasi neti ngai. Mobali neti nga bo bazui wapi ya. Basi kuna bazo lela. Donc so na kebo ba kufelinga so na zoni bodo arola ki so ke a danger. Donc yebi lamba la tara danger, makamno sa saka danger, aleka ki place wana batu nyonso kao. Donc ye alakaneka danger. Aza soki mobali ya ndenge ni sepe mwasa ndenge ni. Donc akokumisa ba performance na likolo ya ndenge o ya zali. Mais yo tongo otale pe no comprendre ka mais on dirait azo za exagéré. Azo cha trop de pilipili na mungwa. Donc c'est des personnes qui sont orgueilleuses. Tolobi point numéro 1, baza batama yele. Mais mayele na bango na ndenge ya mabe. Point numéro 2, baza batu o ba mimona ba likolo batu musu, c'est des personnes orgueilleuses. Point numéro 3, baza batu oyo ba reconnaîtraka ba erreur te. Donc soko vandi na ye ata likambo ko eza faute na ndenge nini akoluke loko wana bongo la yango ekoma yo. Eza faute na oso ki selema ki boy. Na sala ki boy po yo sala ki boy. Donc ba reconnaîtra jamais ba erreur na bango. Donc tout ekozala kaka faute na ata faute na ya bongo lango ya
kobongo la faute wana ekokoma ya yo. Ozomona. C'est des gens ba reconnaîtra jamais ba erreur na bango. Yo landanga bien poye basoki obala manipulateur ou azobongwana pervers narcissique. Ozomona. Donc voilà, tellement ba reconnaîtra ka erreur na bango te. Point numéro 4, basengaka pardon te. Loba peno kangeta msudi boko na saki mais pardon boya senga yo te pardon limbisanga na mutu te. Basengaka souvent pardon te. Soka basengo pardon c'est que ça ba kamoko particulier et puis extrême. Donc bango na kati ya libala bazalaka parfait. Les messieurs je les connais qui connaît tout. Na ba madame je les connais qui connaît tout. Donc voilà, jamais asenga bolimbisi na kati ya relation tanguye asali mabe. Bo vérifiaka liste na bino. Point ya mususu to continuer nango baza batu moko barenyaka na kobangisa. Donc c'est des gens batu babanga bango mingi. Soki aza na kati ya relation, voilà, ou comprendre était o babanga e. Au moins la famille babanga e, donc makamno so babanga e. Donc ye kobangisa yango neza politique na ye pour régner. Voilà. Donc a bangisaka na sens netike c'est des gens soko vandi na ye a bangisa. So saliboe. Voilà, ba petit ba okufa kuna ngana ozwa bango. So sali boy donc ngana we osila. Donc akobandaka ko menasaka yo à chaque fois que libala ezokufa. Libala yokufa. So yo sali boy ba mibali na nga ya kala. Bazo linga nga kutu. Na keneki feti moko ba linga kinga. Donc akobanda ko bangisa yo abangisa yo par rapport à position oyo zanango et pas na ye. Donc c'est des gens qui vivent en faisant les autres peur. Donc azo bangisa batu mususu. Voilà, c'est ça un manip. Mais likambaro kamwa, donc, tangu okoye baye na début, oh là là, c'est des personnes les plus gentilles du monde. C'est les personnes les plus attentionnées. Baza bateau vraiment que non, donc au laxo pena linga yo. Ba cadeau. Bilo ane nane nyon sona zo sala bongo po azwa motema. Donc c'est la politique du diable. Et quand azuyo donc la qui so pena ke yaya a osali choix bien au mona ma ke na zui mobali moko na zui moi si moko tolobi te ke batu nyon so ba gentil na début tout ça ba mabe. Mais okoye ba signe o na zo ebisa au début oko ba nondimate ke muto na zane lelo azala bongo lobi. Donc c'est des personnes qui sont très gentilles au début libanda na bateau ba ebi bangote. Donc voilà. Ba manipulateur baza batu moko balinga réputation na bango makasi signe mususu. Donc réputation na bango makasi libanda. Na libanda tellement baza ba orgueilleux, tellement baza ba charmeur banini donc balingaka batu ba yeba bango baza très gentil. Ba salisaka batu na ba service libanda. Oh te ya ko sanga wa yo me na voiture oui. Alors ça là pourquoi libanda ba bongisaka image na bango parce que problème na bango ezaki libanda faut ezala toujours bien. Batu ba mona bango toujours na miso malamu. Yo tango ko beta batu liso libanda ba ndima ote. Oh comprendre. Donc ba veaka libanda ezala toujours OK. Alors baza très gentil libanda na bata libanda makamno so OK mais na ndaku na ye moko c'est les méchants. Asolola na mutute. Donc na mwasi na mobali kutu ya bosa na bana bakimara ye. Voilà, mais batali banda oh minu libanda bazana ba camarade donc ye kutu ba sadaka banini donc mais na kati ndaku ya chien méchant. Donc voilà, oh eza signe musu fo ebake na fandaka na manipulateur balinga lokumus balinga soin. Puis il faut y que c'est des gens qui sont vraiment des charmeurs ou bien séduisantes oui souvent en apparence moko voilà tellement maillé les amakasi donc c'est des gens nzamba sala bango donc bazana position moko boye osomona diable a profité kana bata bon pour tourner bango ba comme ba manipulateur parce que soka telemo au senti pena que mobali yazawa soka telemo senti pena que moi si yeyo mutu evanda mesikoyo mutuango azanani voilà donc baza bateau libanda so atelemi donc aza charmeur ayebi exactement lo nini azo sala ayebi ko draguer kitoko donc ba draga kutuye donc voilà c'est comme ça que ça se passe. Donc pour vous dire que ba manipulateur rebelle baza na ba caractéristiques ya diable yemoko oui batu faut to sala rakeba. Alors point mususu ezanine manipulateur aza mutu moko tema libanda a okoko attaquer mutu te fois za gentil.
Na libanda, c'est quelqu'un qui est trop gentil, qui affiche une autre personnalité. Alors, ce qui a zana yo étant que moi si na eto mobile na e. Aosala lo mote pour na kati ya communauté oza na sécurité bandeko no ba camarade no bazali. Ce que loro ni na osala po absala o makambo. Et loro akosala ezaki ako séparer yo na batu parce que alinga kalibanda azala na réputation malamu. Yo kanga bien. Alors si ko aosala nini aosala loro te po batu bakoloba ako retirer yo na batu alongoli yo na église na yo akaboli yo na famille na yo akaboli yo na ba camarade no alinga ko contact na mutu te botika lisuko bino mbale face à face la politique du diable. O remarqué que bando linga mutu wana yenda koma camarade na yo yenda koma nyonso tu alinga kate o tisse ba relation libanda alinga kate ozala na relation na ba collègue no musala batu nyonso baza mabe. Pour comprendre te voilà okoma kaka na ye ozala mutu musute okoma siko ko dépendre kaka na ye. Voilà. Et loko o ezali mission na ye yango wana azokokisa ngo parce que nzambe asali biso comme une communauté pour te dépendre l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Mais tangu yo bakaboli yo komaka yo na mbali na yo na famille na yo relation ezalaka lisusu te na ba camarade na yo mwaye kutu baya na ndaku nezaka to ngana linga batu te nga makam na nga bakoyebisa mutu te akata relation na parrain akata relation na pasteur kutu abalisa bino donc ozaka susu et pour yebaka te lo ni pe yo po croire ye po aza tellement mayele kako fabriquer histoire. Voilà, bazaka tellement mayele. Yango moye bezate ako couper aux relations na batu. Et puis si mususu ba manipulateur ezani c'est des gros menteurs. Ba ko saka makasi mais problème eza wana ke oko découvrir ba mensonge na retard pour tellement za mayele. Ako sala ka ba lokuta na ye eza difficile pour o découvrir ango. Akobanda ko ya yebisho ke mutu kingandi atonga ki oboye na benga ki kutu mutu na tonga tongi tala boye alesko tanga ko ya pa na ayebisho ke no ote tanga ko lesko pa mutu wana ote tala mwasi na kutu bona bodo c'est des gens ba benga bon ba rapporteur donc akozwa likamno yo lobi akena kuna bakse on mafuta mais on comprendre te yona ye bokabwana yona batono ya kaboli bino na boka bwana mais ya continuera ko sola malamu na bango o comprendre mais mobali na ngango eza nini acha bino ngona katikati mwasi na ngango eza nini ngwa kabola ngana ba camarade na ngame omona ye er moko basololaka na cachette donc o comprendre azo veiller à ce que yo na batu na o contact ezonga te donc amitia pena na katikati ba manipulateur na ba manipulatrice baza somo na ebiso ba pervers narcissique nyonso wana nini eza pour déraciner yo okeba na ba mibali oyo bakotaka na ba famille batu oye na famille badu bondo kota makamba batu oye na yo mwasi mobimbo kota na famille bata mobali obando kota o mama le na bino kota lobai na ngaboya keba na ya na yo wana ya yo koti na famille batu okota na ba problème batu poka bola batu okuti mutu na ba camarade na ye obani odo ya mabe okopesa conseil mais ba obazara bien yo mo pe faut réfléchir ozomona ba signe o eza ba signe ba manipulateur signe mususu po ye ba manipulateur to manipulatrice eza nini ba sepelaka na élévation ba ningati omona ke mwasi na mobali na wazu promotion mais a sepelate oh comprendre ta aussi pilaté à commission on dirait concurrence on dirait problème aux battre likambo uti wapi oui à sepelité aux promotion il faut ça toujours na C ou yo za na C ya za likolo ndéplacer ya se sentir bien eza ba genre ba mibali au mona moi salinga kende kotanga matamwa niveau à classe a boyi raison zo boye la yebité o te bino basi boza so botangi bokoma ka boye o te bino basi so yo komi na poste à likolo o komo nyata mobali. C'est des manipulateurs. Yota mususu mwasi na kati ya motema biloko wana ezate. Basi muso omona komo yoke la mobali zuwa. Mobali o mata ba poste ya komi ko créer ba problème. Okendo luka ba bitumba na musala po nini akomi ko banga. Mobali fa créer ba problème po voilà eloko wana simbate. Batu moko ba milingaka au-delà ya o esengele zala. Mais mutu ni ya komi linga boye. Donc au mona ke no amizwa koma nzambe diable ba osa makambo mais siko moni ke tellement o dominer yo o comprendre to ba linge mingi kaka
malgré osala biloko wana olinge kaka odépendre kaka na ye azovandela yo akangela banzela azobebisa yo kaka olinge kaka azoniata yo yo ozolinge kaka parce que bana charme c'est des charmeurs omoni ke na osuka nanu wana parce que basigne eza tellement ebele bamanipulateur na bamanipulatrice eza nayebisi yo babikaka difficilement. Pourquoi déjà kobika ezouta la repentance mais soki moto ayebi kosenga pardon te soki moto areconnaîtra mabe na ye te alukaka kote nini abwaka mabe wana abwaka elongo à un moment donné tu vas tellement coller les morceaux que okoka te. Alors la vidéo mosusu na oyebisa bino comment les vaincre parce que mission na bango eza il faut finir na yo batu mo bakoka komona batu musu bazana esengo te bo remaka te mutu musu omona yo ozosepela ozobina me ye kuna kangi kanda siliki pourquoi moi so azosepela pourquoi mobali azana esengo pourquoi lati bilamba sika et puis baza batu moko soit baka maboko makasi soit baka baka mingi me na kati ya kokaba wana donc yaya omele su maite elo bo ngam na sombelaki yo elo kwa ngam na sombelaki ou bien kangi maboko siko ke non bokozwe loko mote comme ça tant bo beba yazo seka o baby o komi bweneni do azo luka kote ni ka kwisa o compliment na munone zalate vanda na manipulateur to manipulatrice eza pasi mingi bakota mabele mingi bakufa mingi bakabwana na nzambe bazwe basuste bakende wapi batu mingi bavanda na baba manipulateur posa na bango koma suicide po tellement kabola ki ona batu tellement lobisa ki o mabe na batu ozoye basiko te ndenge kweleli yo bongo okosenga lisungi ndeni naza apo na dévoiler naza apo na dévoiler na batu baleka na banzela oyo oyebe lo nini bakoka te contre manipulation ezali kaka moko dévoiler ye bimisa makamba osala libanda zwa courage ke esenga bolimbisi na batatinda ki osala bango mabe solo la bayeba makambo na ye oye bombana so bimisa ngo libanda ya makasi nyoso esili omona kangi bavalizi na kimi akoko te po mabe bimi yakenda otongo wana ya garda ba relation na batu mais akabola na bango asolola na bango na cachette o comprendre te mais yo apekisa na batu nyonso tu ozomona akenda kuna kotonga yo mutu moye pa yebiso ezate o comprendre te batu nyonso ba ina yo oyebaka te na sala nini yaya iloko ka moko yekola na kolakisa yo ndenge nini fo sala mais na pesi yo clé moko dénoncer alingaka te likambo benga batu vandisa na se loba makambu oyo azonyokola balinga yango te mais na opeso siko ba clé mususu ok ata bwana na kati ya ndako yaya oyo kozongisela ye yaya aokoka te aokita na se je vais te le dire bokeba mokilo eza mabe mais babiloko na kati ya baeglise baotangisa biso te eza kaka ke oyo balia famille oyo bona bobona boye manipulateur bautaka wapi la plupart ya bamanipulateur ezali bana oyo bakola mabe banyokola bango bakoli na bafrustration mitema esuki voilà yango omona na kati na bango empathie ezalaka te ko ressentir mpona motu mosusu te bazaka suna eloko wana te so moni baza esengo na bango eza bamonaka moto aosouffrir oui amona mwasi ne moko aosouffrir amona bana moko aosouffrir omona ye alataka kitoko angenga ya santé me bino pembeni bokoma lokola bandoki moko boye akanga bapoche nyonso apesaka mwasi eloko te ye moko akenda na magasin yango soko omoni mobali aokota timaka bacuisine eza mpe lisusu kategorie ya bana oyo bagata trop bamesana toujours kama babien ya bien baza na balimite te ntango babokoli bango bamanipulaka mpe soki bakoli mpo balingi makambo nyonso esalema modele bango balingi yango omoni ke yo parent ntango obokola mwana bokola ye avec mpe badiscipline tiela ye balimite eza te kobondela neti aza enfant unique neti bwana mbongo ebele oedikaka ye te limite eza te non il faut éduquer l'enfant kotielaka ye balimite na baoyo mpe baza konyokola bana batu botika biloko oyo vous êtes en train de créer des monstres
bakozongisa kaka mabe mpo mitema na bango esukaki. Baebe l'homme sous si ce n'est que dominer, chercher toujours à avoir ce qu'on veut. Et pas na bango démocratie et la raté. Ba comprendre était moninga mso sepela ndenge nini. Ngai toujours muto liboso. Nga toujours les premiers. Nga toujours ba komisa nga. Attention, na o dévoiler. Oui.